bino nyonso ozolandanga Stéphanie La Rose awa na La Rose Show. Bienvenue encore dans La Rose Show. Les belles dames, Oezalinda Kunayo, bienvenue. Ça fait vraiment longtemps que na sali ba vidéo, donc vous excusez nga parce que boyebi ki zemi na zemi ezalaka na ndenge nango, donc zemi o vraiment elinga ki ba vidéo te les belles dames, donc bolimbisa, c'est ça qui n'a pas koloba, mais lelo na yeli bino Oezali ma hospital bag, donc bag nanga ya hôpital na koloba na lingala, donc bloc on est na bag nanga hôpital parce que etika nga kaka 2 semaines pour être tout le monde a bébé na biso oyo ya sika. Yes, comme vous voyez que azali moi na moi si nzambe apamboli biso na moi si, donc to sepeli vraiment, donc dewe na sepeli les belles dames. Vous éviter na sepeli vraiment makasi parce que prière na ngai ezalaki ke moi na ngai balé azala moi na moi si et nzamba salinga grâce wana ke apamboli nga la moi na moi si, donc on est collègue Sabino hospital bag na bana bande besoin na bag na nga ya hôpital, bag na nga eza boye eza na monene te eza pe kilo vraiment te eza vraiment na soma ki on a Groupon na to so boye bi Groupon no baza na Angleterre bakoki koyeba Groupon plus na sombi on a 20 livres na sepeli vraiment na couleur comme mon cas kaza mona moi si il faut pas pink ba rose kota quoi, donc il y a moment qui va rose koti na sepeli na dessin en haut ils allaient vraiment bien. Mais les belles dames avant que tu fasses la hospital bag na ngai nengna sabino que souris clair et zongi bino bat bo dérange kinga ke la rose, est-ce que souris clair et kozonga be kozonga te na que sabino que souris clair et zongi stock ya souris clair et zongi pe na kiti sermo et comme une promotion moko vraiment oko believe même pas souris clair et comme une promotion so son bien aussi côté et kozonga na prix na normal, mais si que ça na promotion ils en a pris il y a 30 livres, donc 30 livres au 45 € au $60 si je me trompe pas, mais ils ont 30 livres sur ça mon téléphone à Londres, donc na euro ils ont 45 € plus 10 € à poste. En Angleterre ils ont 30 livres plus 5 livres à poste. Souris clair ya ngoyo et zongi comme ça mine na yo pete na facilité yo moko na ndako c'est kana facilité ba o ba somba ngobi ki sala ka bi mbo mona kamine na ngande zalaka buska ko mona mine na chocolaté eza parce que souris clair ezalaka wana pona ko aider biso bi ki minu ce que za o pembe o ko seka o ko loba bien, mais ce qui mine za o penza couleur moko binza pe rouge à lèvres qui to côté, mais donc loba mine te ko zo mona kaka pema, mais souris clair ya ngoyo contact notre chat numéro na C Facebook na ngope na chat na C, donc ce que nous benga pona ko somba numéro e kozana C bi okeka na Facebook na ngoko melingai La Rose Show, na Snap na nga La Rose Show, na Instagram na nga La Rose Show okomona nga wana, donc kotina mbongo na Pepa na bank na MoneyGram, donc partout na Western Union to kozala wana to zumbongo pe to posteleo souris clair non partout au vandi. Si quand tozongi na sac na biso, sac na ngai ya ngoyo na fungula sac na na bino na ochango na C parce que eza kilo na ochango na C na la bino biloko o eza na kati ya sac na nga o eza kaka sac na nga moko eza sac ya bébé te eza sac na ngai moko, donc na fungula na sac na nga naza na etirette na ba etirette mi panzi be etirette a mi panzi nde naza na ngo na chango bopoto mona etirette liboso o eza awa etirette o eza awa so fongoli yango eza na biloko na nga ya salle de bain de biloko eza na kati awa eloko liboso na tie Grâce Beauté na mafuta na nga ya Grâce Beauté les belles dames boyebi ki nga na Grâce Beauté tina li fobo donc nga vraiment la Grâce Beauté na zana no bat bozo tindela ba message que La Rose poso na yo ezomona na te que loko oza na zemi et tout parce que na salele ki Grâce Beauté so botali nga na zemi ya Kilian na sala ki poso na nga kumbe ebeba ki même kingo na nga sala ki ba ligne trop et le nga zo ki trop de masque parce que na bande ko sala coco abata pona ko kima hydroquinone na mafuta na bande ko sala liboso na expliquer ki bino, mais Grâce Beauté na continuer ko sala la ma changer nga mafuta o eza pona basi ya zemi. Grâce Beauté azali bien parce que azali naturel, donc moi na stoppé te que ko ma foot ezate donc
Bana nazaki na zeli elle a toujours grâce beauté parce que mafuta na ezali naturel les belles dames. Donc on a lancé na zemi yango ça vraiment très bien comme besoin la poso na ngai merci ezali pour la grâce beauté de poso na nga ezali bomona ke masque la tinga mingi te ça pour la grâce beauté. Donc na ti mafuta na nga déjà na saki et na ti waps na waps na nga na ti na kata saki ezali ya simple. Na tie ba paille po ezali ya ba paille de libele pour na ceux qui libele non dit ezotanga tant to botaka mais ngai vraiment libele na ngetanga na ngote les belles dames. Donc na tie kaka parce que mon ami balé ou éviter mais na tie 4 pailles ya libele. Après dans la shower nanga ko bomona ke suki nanga na kangiango nangite ke suki nanga comme nazaki last time to na botaki kilia na sala ki ba crochet on a botaki ezaki vraiment moto makasi mais ana bébé na biso oyo na moni ke na sala ba suki maboko ndo bomoni nga na kangi suki maboko boye ezali facile. Donc ça déjà suki na ngai na biki to na badoki ni kosokola na hôpital ezala ka mingi ba shower donc yango na sombi chasser na nga oyo ya mutu. Donc na savon na ngai ya mukie bozo mona ya grâce beauté savon ezali naturel ya grâce beauté na tiango déjà na kati déjà mukie bo na tiango pour na tiango na bag na ngo hôpital pour autant na za ndako bozo utiliser ngo mais on na kati ya mukie na tiango pembeni bozo mona za couleur ya vert ezali naturel. Et na tie linyoka tozangi sipete na tie mouthwash na tie Pepsodent et na tie déodorant et na tie pe déodorant oya kotia boya mbumate on a salelaka ezana na chambre parce que dans on attend non salelango mais biloko na tie na kati ya poche na biso ya ngoyo pe na zangi cité kotia vaseline webika ki tozana été vaseline na makolo ezalaka biso bien donc pour na ko makolo na biso za toujours ngebu vaseline na tie vaseline na ngapi na kati awa na poche oyo elandi yango na tie crips. Na tie crips na biso ozo mona parce que là stamp tozaki vraiment na nzalanga na EMB tozaki na loko liate na tie crips pe na ocha mai ezana na frigo na ocha mai pe na tie sweet bozo mona na tie pe sweet oyo pe na zang cité kocha chewing-gum donc yango ndi na tie na poche oyo ya mibale. Na zang sipete kocha mwa sac ya mukie pour na maquillage pour na biki erreur na salaki to na botaki Kilian na zaki na sac ya maquillage boité donc ba photo na nganyos na kangaki na hôpital zaki ka kelungu nanga mafuta donc this time na bite il faut pas na cha sac ya maquillage pour na tata ata moi poudre moi crayon moi lips na moi vaseline na mnoko ça la ka kitoko na photo donc na tie bloco na o ya maquillage ya mukini bozo mona na oza penza nécessaire ya ngonde na kotisi na kati awa pour bosa te ko cha caméra na yo donc pour nous photo ko filmer et un peu aux alors pour nous filmer nga de mon boy bi kande za la toujours caméra na nga na ba chargeur c'est bon. Na kati awa tango fungoli c'est que vous mettez exemple monene tango na fungoli na memi top moko ya rouge na tchana collant et na memi robe moko obozo mona na memi ba pad na biso to salelaka na memi ndambu parce que ça na bango pe na hôpital ça peut que on mango trop vous avez besoin de mango trop té na memi slip mi balé oyo la ta normal na oyo ko sokola na salle de bain parce que la salle de bain comme on a dit que ça va shower donc il faut toujours qu'on en a les papas dans l'hôpital c'est vraiment important. Et dans na pyjama na mimi oza singlet et ça facile pour na kai pour moto mikolo na kokate na mimi pyjama na biso boda pantalon na likolo ezali singlet na bosante na chepe essuie donc essuie aux absolument que ça essuie ou ya pembe pour bika que tant au boti au mon a trop de maquillage donc aux absolument que non essuie non ils ya pembe parce que eko beba madame on essuie mon quoi couleur ou bien moindou non conseiller aussi mieux que soit essuie ya pembe té donc soit essuie mon quoi aux ali ya couleur et nazali na ba soutien na aux ali
ya komelisa ya ba bébé na yo biso soutien ba soutien oyo donc ya ronde na sombi ki on a H&M et eza comme ça nakola sabino za kofongola ngo boye eza facile tant ozo melisa mwana donc eza vraiment facile okangi et on est na sombi na mimi 3 soutiens et to mimi pe ba sous-vêtements o ezali sous-vêtements oza pour ça sous-vêtements ya couleur te les belles dames tant aucune robota zala vraiment la sous-vêtements o ezali ya mwindo pour ça mindondo te pour ça que sous-vêtements ezali sous-vêtements ya pembe tout et tout tika sema simple zo sema sous-vêtements o ezali ya mwindo ba sous-vêtements za pe ya makasi bozo mona eza makasi zo te sous-vêtements moko ya pete non zo sous-vêtements moko ya bien c'est tout biloko o ezaki na bag na ngai yango yo après na soto kesko na bag o ezali bag ya bébé tout le monde a bloqué o ezala kati ya valise ya bébé donc oyo nde awa tozali na sac na biso ya bébé donc tout le monde qui a un sac à couleur oyo parce que poussette na ye eza couleur oyo alors ça la ka poussette au client na celle qui donc ça donne très bien na bi dans somba poussette mususu ya sikate donc na sombi ka sac oza silver post donc eza vraiment mon ennemi ko ya bien même temps ko botama ya on to utiliser ngo loko la sac à bébé surtout so bimana eza vraiment très bien eza na ba poche belé donc size nango na sepeli nango makasi na kata sac à bébé ce ko fongoli eza vraiment na espace un espace spécial toujours de manière au chat bloco peut-être à moi carte non ah bien téléphone na yo ça que ça vraiment bien c'est pas dans ma kasi et na kati ezaboé et là quand bosso on a tina saki na waps o ezali naturel waps ya monde na tche na saki dans un site que ceux qui n'ont pas la waps parce que na client na celle qui vraiment waps té na été sur non salle là on met la tche seulement en case pour na ba que na client na ça la coton na mai mais zaki to qui na ndako mais tout zaki na hôpital ba pesa ngelo comment na ko salle là na été sous-souté parce que 2 ans passés mais na tche kaka in case ça vraiment bien parce que ça peut naturel ya mon na tche et tozali na oyo bombaka mabenga ngoni oyo bombaka malili makaku ya kilo pour na bébé ya ngoni na chelie donc oza o client na lata kipe abima na hôpital ya ngoni na ngi abima na hôpital parce que oza la bio okoti bébé na kati oza pour ça que refinike ba dre belé donc na sokoli yango est déjà très bien donc yango pe na biki pourquoi pas ndeko na e abima na makaku oyo na sac na biso bébé lisusu tozali na drap oyo ezali drap pink oh my god les belles dames eza vraiment soft na sepeli na makasi donc on a tché mais na intention na finike pour toza na été mo ezali mais na tché sema drap op et na tché drap na biso oyo ezali ya pete nous besoin mona wana bomona ke nyonso biloko nyonso awa eza kaka na couleur ya pink donc na tché drap ne op ya pete donc ya pepele nakoki koloba drap pepele après na bilamba na tche collant na tche le collant moko pour na tche robe moko na tche collant na tche le bavette oh na tche bavette mibale to baza bango ba bébé ko baza bango ba bavette te mais na memi toujours na tche des bavettes et na ba oyo babenga ngo nini ba sengla kati ba bébé donc na tche oyo misato nde bozomona na tche ya pembe na tche pembe na ba pink et na tche ya pink yango moko nde bozomona donc na tche misato loko aza mwana été to tche misato peut-être mona ke balobaki alatani bilamba te pona moye kozala makasi bi bobakala dato yebite mais na tche yango misato déjà c'est bon misato c'est bon et na tche le complet oyo na tche collant eza mwa collant nde bozomona wana collant eza na eloko nango ya suki accessoire nango ya suki na koloba eza boye biloko oyo bilamba oyo na tche lie ezali 0 à 3 mois donc eza 0 à 3 mois parce que na boyi kosombaka ya newborn eza kobebisa mbongo donc na sombi ya 0 à 3 mois na tche lie pe oyo top nango likolo yango oyo oh my god so cute nde bozomona wana
donc yango na chelie et na chelie pe makako pesa ya 0 à 3 mois donc eza boye eza vraiment kitoko pe eza okoki ntango olatisi oza posa te ke asala ba mouvement ya maboko okoki kokanga yango boye mpona kobomba maboko na ye ke atia manzaka te donc bien okoki ofungola yango mais lokola eza nango na ete bana balingana na bango te donc c'est bon nazoli makako bozomona eza nango bapoche wana liboso pe eza na eloko nango ya suki. Après natieli encore makako mosusu eza kaka simple ya pembe eza boye na sepele nango donc yango natie eza nango kaka simple et natieli robe oyo ezali ya newborn na sepele nango na bi oh my god botala kandi robe yango ezali lokaka ba robe tolata na ba été donc eza boye eza vraiment so cute I like it. Natieli boye so mo eza atika nzoto libanda quoi yango natielaki ekola bomonaki wana liboso mpona robe natielaki robe oyo yango natielaki ekola mpe soki malili ezali namoni eloko oyo 0 à 3 mois na bilamba Kilian ya bite natieli yango na kati Kilian alataki yango mpe eza maboko milai soki malili eza koki otia yango na se ya robe wana nde bozomona nabosani te kotia bacouche on tient ma couche na tie 7 couches yango nde na tie couche ya babebe na tie chaussette moko parce que biloko mingi nazoli eza makako donc na tie chaussette moko mpe na tie Moses moko oyo bozomona na tie oyo moko na tie chapeau moko ya pink na tie chapeau moko bozomona na ya pink na mo ba fleur na bosani te na tie 6-7 mais 6-7 faut déjà na longola yango mpona sokola moko na kina moko donc na tie déjà 6-7 mpe na kati ya saki donc c'est tout biloko oyo na tie ya bébé na biso oyo azoya ya mwasi na oya Kilian liboso na memaki tellement biloko ebele nasalelaki yango te et na ntango oyo tonaki kosola na midwife nango nayebisi ke mwana aza mwana ete estce biloko nini naza na posa vraiment ke namema oyo okoki koede ayebisaki nga mingi namema mingi makaku donc yango mingi natie 2-3 makaku je sais pas donc pardon yango mpe natie mpe robe moko po ayebisi nga mpe ke peut-être naosala kaka 24 heures na hôpital nabimi kobota liboso batikaki nga mpona 2 jours peut-être kobota mibale so naboti bien problème eza te comme toyebi ke na grâce ya nzambe tobota bien donc so naboti bien problème eza te bakotinda nga na ndako na 24 heures donc c'est ça mais sozaki na rumela mpe naza quand même na enough bilamba pour na bébé mais nayebi ke 2 jours c'est bon bilamba eza nango c'est bon pour na bébé comme bomoni wana nayebi so nazangisi kotia nini mpe nayebi te to nabotaki Kilian basokolaki Kilian te ti nazongaki ndako Kilian basokolaki te parce que biso na Londres basokola bana te okoki kosokola bana ti mwana noko aya na ndako yo moko seza mpe ndenge moko nayebi te so na ete basokola bana biso Kilian abotami na juin so nayebi te so na août so mwana kosokwama soki kosokwama te donc nayebi te mais namemi te ke namemi esui te namemi savon te namemi biloko wana te mpona biki Kilian basokolaki ye mpe te je crois pas ke ye mpe bakosokole nayo asokoleka na ndako peut-être c'est ça comme nalobi ke valise na nga na oyo ya mwana eza déjà prêt donc soki omoni biloko na lakisi eza na eloko moko ki nazangisi oyo ezali ya nécessaire ki futa na hospital bag tikelanga commentaire na se ekosala ngai bien elo mosusu na ngai naloba lebele dame ntango ozobota mwana na soki ata soki obotiaki mwana wa liboso aza mobali parce que ngai mingi bilamba mingi nasombela Kilian ntango Kilian azalaki bebe azalaki mingi babilamba oyo ezalaki ya ba pembe ba bleu moko ya pete na pembe ba gris na pembe donc non ça lango pe pona bébé na biso mwasi bilamba mingi oza posa pinza ko somba te biloko mingi na beba mibale au moins que oko dépenser mingi te mais beba liboso oko dépenser trop parce que na baki na bébé o azoya azala mwasi azala mobali bilamba mingi o Kilian asalela ki yepe akosalela ngo parce que ezana no nyonso sika na repasser ngo donc nyonso eza bien aponi ba oza couleur ki
que moi c'est ko salela na tiango pembeni ba ona moni kiza penza ba garçon na biki ko salela ngote même biloko lokwa ba makaku ba couleur moi c'est ko kina pe kolata ko salela ezali vraiment bien ko garder mbongo na pe ko somba bisomba sombate nde bozomona wana nabi ke biloko ebele surtout ba makaku on a sombi mingi te pona bike mingi on a sombela ki Kylian ba 0 à 3 mois ezana no très bien ndeko na epe akosalela ngoza kaka be pona ko bomba mbongo yaka te que faut mona boso sombi ya mibale po sombi donc ezana ka ba dépenses ezali dépenses inutiles ko koloba mais soka zali mona no liboso c'est normal au sombe belé mais mona mibale au somba soki akomi ko pousse na taba 6 mois ndeko mpenza ko sombela mais sozana on a bilamba oza ba couleur que moi c'est bon bala ko kolata lati sai pona ko garder mbongo et kozala bien mingi. J'espère que vous sepeli la vidéo oyo nzambe apambola bino nyonso ko boza tiko sepeli nango kozala abonné et kozala ngai bien que vous allez kolandanga na Facebook na ngazali La Rose Show na Snap La Rose Show na Instagram La Rose Show et kozala ngai bien makasi que vous allez kolandanga na Congo na Sepela TV. Merci na Boss Brothers, merci ne mtolanda ngai wala tukutani à la prochaine. Tinate et Kominatina. Bye. Faut de temps, ils ont d'abord, on a pour nous comme ça,